www.potonapoto www.potonapoto. Merci balandi na biso ya site na bino ya site na biso www.potonapoto site oza ko incartonner na ba site nyonso tu. Invité na okaka sentiment on atanga komba site na nga Potonapoto toujours babu abasamba to mona bino te Potonapoto nde bino mo bolingaka actrice na bino Bombo Cynthia d'écoute bien chargé na émission na bino facilité. Na pesi boss na nga Lamine Ndovo Mosakona Kolo journaliste du Saint-Esprit. Tanga ka na fier nyonso taka boss abonga zuwa pe bilenge zande ana Potonapoto na pesi Mamet Kiondo mwana Bruxelles moi ça pembe pourquoi pas Eve Dianza vraiment Madoli Godi place boza vraiment bambote belé lelo mwana loba mingi te. On loba mingi te to kota na facilité to liaka na facilité tozo bonga pe na facilité. Na plateau na nga nazanga mo côté nazana ba artiste comédien ya monde na biso o ba sepesa biso o ba sekisa biso o pe pesa so ba conseil et lo mo to zangse na vie total moi natani moi histoire na ke kitoko ke kitoko makasi pe ete ngai nazanga mo côté na mpandi na nga nazana ye moko artiste ya solo bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Kombono nani? Oui, kombo nanga Eric Arsenal o ba bengi Diable la comédie. Oh, il est comme ça, Diable la comédie. Ouais, Diable la comédie parce que na sala biloko o batu ba mona pe ba kamwa ya ba pesanga kombo Diable la comédie. Comment ils a baptisé par président nga Joël Barezo na pesi mbote sikaza. Yemta benga nga pena Diable la comédien. Yango ne tikala chilelo. Nanette, ma mette, place aux aïeux, mbote belé. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Kombo nani? Ouais, comment on a bien Rodrigue, les stroboscopies du théâtre congolais. Ah oui, ça m'a cassé indien. Ouais. Il y a solo. Ouais, vitesse à jeter. Dans la minute où mambo échangé. Maman nangaye. Bata na mesa na ndinga jeter, ba kosi biso trop. To pesa skonzela. Maman indien, ngana loba mingi te. Bonjour papa nanga. Bonjour. Kombo nani? Ngako nanga Gladys Bofete. Nazali artiste comédien, danseur, dans Mingelo Beate, to ba preto koba. Mama yeli kambo yindi na poto kundola on so te batama. Tozo kundola toujours. Bino moko bokamwa, bino moko zomonelo niza ko se passer ah. Eric Diable la comédie. Lelo to moni yo na site na biso Potonapoto memeli bisoni. Ouais, na site à Potonapoto nazolo bana poto bazela makamba bien koya. Pe essayer tozana kati ya kulisi to lamba biloko na bandeko kaka ndenge tovandi biso misato awa donc eloko na biso kombo nango ezali les trios des professionnels to lobite que les trios so de kingani te mais les trios des professionnels parce que toi ba professionnel donc on confirme que toi ba professionnel to la ki bana poto ki biloko bien zo eza surprise vraiment yango na papa nanga na Potonapoto vraiment memeli bisoni na Potonapoto. Ouais, d'abord né na le bail des gens la stroboscopie à vitesse à théâtre. Donc ça dure que tu pesa ce que yoba tu y a une innovation na mam o esali mati. Ça dure que trio de professionnels ça dit que mutu na mutu aina maele na ye. Master ngai na maele na ye, master ngai na maele na ye to sangani to pesa ce konzela. Ezala no kaboye boyo kana bobanda kaboye lelo oyo bo sangani bino nyonso tu bobite to sala moi groupe na biso après 2 jours 3 jours bo panzani. Rien, ba bilo wana bilo wakala. Ba to comprendre dia ba je wana. Tokopela dia ba je wana bilo wana ezala kaka bobandi boye batu moko baye bakoteli bino po bebisa masolo. Batu wana banani po parce que biso nyonso teza na facilité il faut otanga comment na facilité. Batu wana o batu bima wana babula babima pété. Banani wana tango zolo ba batu wana il faut tanga eloko na elona kombo na. Ngana kotanga pe na kobanga pe mutu te na kotanga pe ba kombo. Nitu batu bakenda kuna ba poto kuna bula bakenda ba danger ba pe danger te. Ba dichesse wana. Oui, bah rapide danger te. Bah on dit bakenda ba poto wana. Bakenda ba poto moko boye. Ya par hasard. Si mabasi. Hasard artiste par hasard. N'est-ce pas vérité? Hasard artiste par hasard. Hasard na artiste te kena bota mais artiste te. Ezakani zala mutu afandi boye bulo ezate o mekipe simbi pe. Yango simba pe. Basika okosa biso. Nzela yango to pesa migolo.
Merci beaucoup papa nanga vraiment omemeli biso nini na site na bino surtout poto na poto site ezoko ecartonné na ba site nyonso. Bon ngai naloba boye mpona ngai na poto ndenge natie makolo na ngai lelo awa eza mpona oyisa bana poto basepela parce que ngai nazali la disprofete oyo bien formé pa ya mama présidence Léa na Sila donc bien formé donc bato nyonso to bayebi ngai naleka na banjonjingi na poto donc bayebi donc oyo ngai naye nango nayaka mosala nde elekela mpona koyebisa bato oyo bakritika trop baleka na tv baloba ba n'importe quoi kofinga bato ke biso tosala te théâtre mpo tovimba mabumu tosala théâtre te mpo ke bamona biso ki na beti tonga mpona vimbi lobi bamona nga stema ya kovimba donc biso olingi stema ya kovimba te donc biso toyei mosala liboso donc toza esprit ya imagination lointain donc tomona mosika nde mona bango te donc mosala liboso après nsima nango nde juge biso na bango donc ipede kaka te. Invité vraiment naza mingi ya koloba te merci beaucoup vraiment pour na invitation nanga on atinda ke pa mino boyambi ngo na facilité na site na biso site na bino surtout oboninga makasi poto na poto ya boss nanga la mindo fu musako na kolo jeunesse distinct esprit lelo oyo soki totali bien boyokani na bino bien vraiment lelo bosala groupe na bino bobombeli biso nini bototangelo mo bwe awa bobombeli biso nini non bobombeli biso nini oyo na koloba tobombeli bana poto ba pièce théâtrale moya biso tosala cinéma tosala ba comédie te so tosala comédie tosala po bana poto basepela mais le plus toza na ba idée oyo ekoapporter un plus na mitu na ba ya bato nyonso po biso toa baéducateur amasse tokosala buzoba te ke tovandika boye tobandi osekisa bato te donc oyo eza naobandela oza les trio de professionnels toboyo soit disant les trio de métisa toyebi yango te toyebi les trio de métisa te biso toyebi les trio de professionnels donc wana ndenge na biso pardo ave bolimbisanga na ndenge mabeti merci. Et puis il faut yeba ke artiste comédien faut ala polyvalent tosika biloko wana okanga oza pd kaka otika lipd libela te sala polyvalent jouer patron zala boyine zala masana raison faut aux artistes faut aux polyvalent parce que là babi ngo professionnel là aux autres naza professionnel il faut aux polyvalent ba pesi rôle ya papa jouer papa pesi yo mwana jouer mwana pesi yo toki oncle jouer oncle comme ndeti ngana naza boy na danser il y a danse classique, ballet, contemporain, l'union surtout puis ça danser il y a artiste et comédien. Donc comédien ndé même na danse. Donc là ngai maman ngai le na sila ba Monique na za makasi pe na danse. Ba bisinga même na danse ko lela on pe mbongo. Lelo pe na danse na fongwama. Na fongwama na ko ta pesa msupe na koko na kana ko ta te na ko ko ta ngota ba ministre boy. Na ko fanda be ba ngai na groupe ya ka boy pesa moto okende. Na koti na sali art na ngai na bimi. De silite na théâtre na danse na lela ngo mbongo ya tena ba misusu ke abeti tonga avimbi alelela bimi na te misusu banani vraiment na zongi mwa muke ba misusu wana banani tango zolo bake ba misusu babeti tonga ba vi eza nango clair muto ko la dichesse na ngai ebete ke a peda beta tonga avimba na ega boyo mo mbalo pi ofanu ko vimba no ka be normal ça no pe simple donc non on trouve ça les on le kanze ba mo na forme na ki mobile ne ba yebela ko ba mo no forme olatini soki apese ka liputa lata na ya mais na éviter vraiment s'il vous plaît vraiment ceux qui beaucoup excuser nga na émission na nga facilité na site na poto na poto to luka bato ba critique bato te hein parce que nga na lukuto luka ke tozo ko éduquer ma enseigne loko na information obino boyeni soki président la duchesse ezandenge na ye soit que po nga na yebi ki azamwa la mbal mais na comprendre ndé bozo finga e ka boye pona ni azama président groupe nini ya sa groupe wapi biso to yebi la duchesse awando ça n'est pas présent Caleb na Sinark ti ba tchetche basi na ba kisi ba mibona ba poto ba ke belisa batonga kuna lelo ba komi so mituka na Kinshasa et tout consort aza président en esprit ya bien biso to sa musala po esepelisa bango ba yo kamuté en pasti po dernièrement te ko le kan émission mo auto lo ba ke génération bango suko ba ke poto ba sukisi poto mais ay ba ke biso to ya to yebisi bango d'abord makolo ya présent JD chef coutumier vita pe na nzele zoya babanga te biso to ya ye akendaki poto na nzela mwasi atie soki mwasi na kisi soki ndeni na lambi mutema ne ameme na poto pe na poto akesa mama be do etika mkenga so na epo na poto na so mbele pièce liputa moko na ke pesa ye kuna comme cadeau ala tarana eka oh nazo zanga vraiment makamba oloba nazo zanga vraiment a raison masa na raison
bamema bango na poto bakenda bakokama makambo te toyoka bakanisi toyebi te toyokana basi ya yo ozoloba spectacle bakokama moni bango nde bazana biso tozali awa biso toyoki poto ata na mbongo oza capable bamisama ya mbongo na yo oke poto ke oke na nsima mwasi oyoki na nsima mwasi do oke olambila bimo apesa ata mwasi yango moko pete aza na bango ebe atiki awa bamisusu ake kuna azwi bamisusu ake ashini bango azongeli bamisusu bayaka boye do tantôt plutôt vi na bango mpe normal eyebana nango mpe te mais azobilika te ve bamonaka avimbi apole komofingafinga bato kofinga bato eya bien te esala nde mosala bato basepela nango publike bazali wana baza mpona batalaka biso mpona mosala tozosala publike azali wana te mpo atalaka biso nde tozofinga tozotiola bato do wana eza kitoko te mais so totali bien eza bozalaki motema mo oyo babenga motema kifiamfita motema motema likundu lelo kasi parceke mutu soki mutu azwi na vie eza deja vie na ye nzambe azwa lokumu mais sikoyo bino bobengi boye na émission na nga facilité bobengaki tozoya mpona émission na système no poto na poto mpo boyolobela nga bo excuse nga mpona ngi naloba mpo boyolobela nga babétise ya la duchesse non c'est pas ça. S'il vous plaît, moni tango nakoitifie nanu quelque part wana kozwa nani azwi bazwi nini o bazwi bazana ngo baleki biso mona te moma bayebi la duchesse bayebi ye vraiment bino bayebeli bino wapi toyebi te so bayebi bino kana Congo awa to msusu pe totali bagroupe bozotanga vraiment nayebi te aso na koloba nini ni singa d'abord ni na boye na joie d'abord makasi koleka na la duchesse wana na ndinga j'étais avant to bien mambongo to bien mambo ko jouer pour tous les artistes. Donc, j'ai d'abord à Kokato, télémia, tout jouer à Kokate. Koyeba na mutno mutaiba na ndenge na ya. Kama sunga na ibana Yugoslavie ya ibani kunate, webi ndenge. Koyeba neza ba ndenge bele. Koyeba na ni ya ibani. Ibani wapi? Apisinga ngina baksa we. Iya dit ya ibani. Ibani na rôle nini? C'est ça le problème. Ibani na rôle nini? Ngai ole kano ngai bien sûr leki soki na pas ndenge na yo. Mais ngai na ibani ndenge na nga. Parce que le rôle on a tourné et là tu as joué à PD na joué moi na joué en bokate na joué na tonalité na joué na rôle belé parce que va yebi et le moi grave akiminde président Kader oche panzili ko ana Kishasa duchesse harmonique Kader abibi na force yango moni et salé kizunguzungu awelo ke poto ba poto te so ba poto ya mabeba kende poto ya voix normale ke abimisi mbongo na poche ne monde biso calamité to osala mo ba démarche ba ozo biso ane koya to betaka tour to zonga biso to lokwa ba to ke poto ke ba mbala ba ninte bazala l'exemple lokwa président du Kapanga ours blanc alors que poto ozonga président po Firenze asa na Kishasa bino ke poto boke libela oya okosi bana batu mabodi bo sali groupe mo bo eso soki association des malfaiteurs allez au cause que si ba te laisse bon air aucun se trouver sous la porte normal te maman ata yo moko bien. Merci Nabino nous surtout au soutenir vraiment boss nanga la mine donc vous mosako na kolo jeunesse du Saint-Esprit pourquoi pas yemo commando likodi na boss te memeti kiyondo mona procès fille à pembe fille sur la bien vraiment so moni batango te ce que zo la te memeti kiyondo fille zo la bien moi place aux ali mambote belé et veut dire vraiment place aux ali vraiment c'est nanga poids et veut dire na peso mambote belé ce qui totali bien vraiment na ko zonga moi muke vraiment na sujet na biso autozalel vraiment ma pièce na bino lelo oso ki total bo sali déjà bo travailler déjà ba film et bando les cacan bon ba film déjà tu travailles déjà ibelé ils a déjà tout bombi déjà yango to ningi tout ça na émission oyo ko ba tout ba comprendre que tozoya ba la surprise te ba ke tozoya na ba blo mo bien kala mingi te awa donc kala mingi te yoya et belé msusu bazana posa po ba ya place bo répétaka msusu azaka na posa ya bitenga il faut na soutenir bango soka linga soutenir bino akosa ndini ouais biso toza juste na bandal séparé au bomoni na elambo na lati na défendre toujours bandal pour na mona bandal na botami kuna toza na bandal bisengo na avenue Chilwango numéro 1 to répéta wana jeudi et puis samedi à partir à 14h to 18h so bana posa option na nzela singa ba ko beta plus 243 ya Willy Musheni 89 968 12 40 plus 243 89 968 12 40 ba ozwa biso mba moko to pesa ba donner ma munyo surtout et les cas bien vraiment moi dédicace na bato no surtout bazolanda na site na poto na poto ouais ba dédicace na ngai na pesi na artiste comédien nyonso pe musicien et puis toza na sangwa mawa ya Sœur Marie Misamo autotika biso so toyebaki a sepesa biso na bandako et ça vraiment pas si mais toza de cœur na artiste chrétien
vraiment dédicace na nga na massa na nga patron moi muke Mike Ndia na Luanda, Alicia Mambote, Lina Lusamba na États-Unis et puis na Bosanité ba comédien nyonso ya Congo nyonso na longoli mutan o ba na poto na auto temps comme nenga mabe loko yina no biso pe to yina la biso mais na peso ka mbote na ndenge mo bien vraiment. Merci mingi. Api na pesa mbote na nga na ansu zolo ba anse loso zali vraiment mbote belé papa na nga vraiment moi nakoma nde nini papa na nga naza minga koloba te parce que so totali bino bien boyaki moi pona décision ya kopupola batu to nini pona zo yeba te vraiment biso tayina biso popola batu te biso toyende koyebisa bango ke bazalaka nde bien na batu eza te balakisa biso ke bango nde banda mpo okoma yo mokie elongwaka te banda mpo okoma yo munene eyaka te oza kaka yo le même ye soki kutu mwana nzambe laka botama yaki moke akoli magala asa biso aza le même mais akolaki quand même mais yo na moke na yo okola kaka te ovimba eza te munene eza te kaka moke wana ata kutu esobe aleki yo eza esobe bena aleki na yo na ve nanga samba manyoko fiti na so taka mutu mulai kutu aleki yo ba sauter kaka sakaya naza bon pikiliki mais yo soko sauter mais koyebo ya ba bukani bato tozangi yo na mokili wana moke wana ozoloba na bacollègue na yo to ozoloba na nani nakaba master wana nga bude bato abule neti yende mokili nzamba asala mokili bakoyebaka kaka yende aleki biso kaka yende na ye kaka na yende wana ndenge azobakaki yende wana po biso toza baye oyo bayende oyo nzambe nde mtu asala biso nde toza na mokili donc yango wana ndenge naloba donc eloko wana batika yango vraiment batika yango parce que wana so bakontinue boye topanja biso tokontinue bongabo. Merci tokozwa so ba programme epa na yo tongi toyeba na bino misat président aza nani parce que boyeka kopesela kandi ezala bopesela toujours boyaka na bino kana bilili oh non biso boye bolanda boye bozopesela mais yango tongi toyeba président aza nani soit président amina tikali atindi bino bana na ye boya kopesela toni. Bon, awa nde tozali awa na le trio de professionnel normalement président azate eza baboule na biso tofandi boye na oyo biso toyebi ebele nde singa na tambola ba groupe na oyo ba président ebele ba ndeti mama na ngai na micho na groupe ya les capables de Kalunga de la mwana ya Kalunga oyo Kalunga yebi na za makolo na ye mais mère ayebi ke na betele sonné ke mère na micho oyo na ba master na nga to travailler bon moko boye ya biso mwana ndenge bagage ya théâtre te pesa théâtre to so groupe te mais mère ayebi ke na ba masa to travailler bon na biso donc nga dana ipona ko nose par rapport bana kin ke bazela da ifunyanya na molisho donc ifunyanya na molisho nde ya opanja o bilo no so ba lo bana do la sa capacité sikoyo ya ki PDT mais ki mobali na mwasi nde siko ba jouer. Ah oui, merci bien pour tout comme nous sommes chité vraiment au copé ça absolument ma dédicace moi contact na on a bâton surtout bazana na posa et je pas moi sujet na bango ya moi histoire moi bobete na bango na ndenga film bon nga dédicace na nga pesa pa ya koko na nga ju ya Muzema Pengele identité ya solo na pesi koko na nga Didi Pachito na Londres mbote na pesi oncle na nga Ikale mbote ya trop tantine Neline États-Unis pasteur Jean Mabon États-Unis pasteur Nikes na Londres donc bana surtout à Londres pesi ba mbote belé master na ngai ya mwasi Marceline na partie à France na pesi mbote belé bana nyonso tu apoto ya mbote belé o pe babi Gladys Bofete mbote belé ba danseur tout ba danseuse tout akenda poto bana na so moja na so bakenda poto donc Gladys Bofete yo donc ba nya tabord et simba bino mo bomo na ngo bobengaka c'est ça. Merci beaucoup na site na biso toujours poto na poto surtout za ko incartonner na ba site surtout Yves Mawete place aux aliments bambote pourquoi pas yemoko junior mukoko ba junior vraiment papa moi ma dédicace na bato surtout bazolanda yo on surtout ba monio na site za ko incartonner na ba site na poto na poto. Ouais bon ngana pesa mbote liboso pa ya Gimas na kati ya Angola abi prêtre na ninga mukite na kesu na Londres na moni salon des stars Alpha Bokole, Gigi Bokole, Brice Meter, Nathalie Kuna na Maroc, na moni Dr. Jeff. Donc numéro à contact na ko pesa pe pona batu o bana posa ya ko contacter biso plus 243 82 62 195 plus 243 82 62
195. Donc ce que bengi aujourd'hui la stroboscopie ya comédie congolaise. Donc blague te net na film. Bomi ça na déjà toya. Brr, nandinga G. Ah oui, merci Bolbi que vous avez comédien solo vraiment na koloba mingi te vraiment ponga na koluka na suka ndena kotikela bino micro na biso ya poto na poto bosaka na ngondenge za la Eric. Merci na bosanaki kobwaka pasteur ozo soutenir biso toujours na mabondeli pasteur Kabundi wale sana pesi vraiment mambote bele sikaza et puis sœur nanga na kata poto Naomi Lengi Maki donc bambote vous me belé. Ah oui, merci vraiment to comme na suko chité to côté les mamans mon kié pour na honneur ya site na biso poto na poto site za ko incartonné na ba site nyonso vraiment na kolba mingi te nazo tikela bino micro na biso ya site na biso poto na poto boza ba artiste comédien bo sakana kandi zalaka. Merci na balandi na biso nyonso o bolanda ki biso o bolingaka site na bino poto na poto site za ko incartonné na ba site nyonso tout na pesi moko les grands boss na ngai wa tikaka te wa lembaka te ko soutenir bombo since des coups de jambes bien chargés na pesi mambo te bele place azali na pesi moko Yves Mawete vraiment na pesi mambo te bele na pesi mambo te na moko junior mukoko ba junior pourquoi pas moko Mehmet Kiyondo mwana Bruxelles fille à Pembe wa sola ka bien evident amado likoti. Merci beaucoup na ko ba mingi te na tike bien micro na biso ya poto na poto bo saka na ka ndenge za la kana site na biso poto na poto la mine de vos musako na ko Macheza u Otanga bo. yo mo yibi mo ni ndenge ni na tali yo. Parce que otalinga so na tala ki obona mo otalinga. Ah papa ozali ka mususu nini? Yo tali nga na tali yo zo na tali. Papa botika ko sala semblable ebi eloko tozana ngo awo to vandeli awa. Mon frère Gladys o biso to zuye na pasi ngana yo ebiango. Ha? Biso to zuye na pasi ngana yo lelo Gladys ayebi nde bala balata ka body ayebi nde balata ka chemise. Gladys ake ko parvenir ko linga momi na ngai. Ebi na zo apprendre ngango. Lina Lusamba benga téléphone que Arsenal Gladys Massa no ana ko beta na petit na yo na regretter na comportement Claire Luna Lusamba zo yebiso ba bêtise wana yo mo na en tant que mutu santa ko ndini Massa na yebiso bange baloba you regret for is the comportement na regretter na comportement na yo moni mambo salana ya bavanti yo moi zo beta biso atole za moi sur wana fi wana yo poko moko tela fi wana vraiment toi tu te permets de koloba Massa ezali kamba matete Gladys to ba manate oyebi nga na desordre ezali kamba bolingo na ngai talio te o comprendre moi sanga za la chela za soki nani za aza ya ngai zalaka na soni mon cher yo kamusa ngai vraiment okamusa ngai moi si yo beti la tolo na misa batu do cha pa no mona moi Gladys lokola ozanga na bote yango lokomo tata baba Massa o boninga na kozanga nga bote mena mobali Mobo bali ya elonga mikola mobali yo ndoza atavega wale kona kitoko yeba nga tika lelo ai biso boni ba beti yo ofinga nga ya boni ngi ya pasi atala mwasi ya bia tana la Massa mwasi mo boya pamba nalobi pardon papa na biso omoni nga pona mwasi na nga to kabwa na bino mbale boluka nga soutenir biso bino mo sakana nga to o kabwa na biso pona mwasi yo boya biso pona mwasi de ça ko besoin de mona bato wana il faut sa délivrance alingi ya pasi ma plein pona yo faut sa délivrance mon cher www.potonapoto